ya Kabila et l'équipe Fortune ya 32 ya Maréchal Mobutu. 18 ans ya crime ya Kabila et l'équipe 32 ya Maréchal Mobutu. Mobutu a dit que la société pendant 32 ans, 18 ans Kabila yé bon mignon. La Lobaka Martin Fayoulou agent fort. Il y a Joseph Kabila. Non, va voter Martin pour les fichiers à Papa Tshisekedi ou Moulumba. Vrai ou faux? Toye Bakaye. Papa tient dans le lobby. Les députés nous s'opposent à Bima. Martin Bima. Assiégeate, assiégeate. Si quoi soutenir Kabila, toi soutenir. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boukakouikla par rapport à l'Évangile. Septembre 2020, jour pour jour, 23 ans, il y a disparition, il y a Maréchal Mobutu. Yangote. Voilà. Pourquoi tu penses que génération Langa n'a pas mis le pouvoir à Maréchal Mobutu? Bakoti saki biso na mutu Mobutu ndo. Bakoti saki biso na mutu Mobutu moyi. Oh, 18 ans. Il y a Kabila et l'équipe Fortune, il y a 32 ans à Maréchal Mobutu. 18 ans, il y a crime, il y a Kabila et l'équipe 32 ans à Maréchal Mobutu. Mobutu a dit que la société pendant 32 ans, 18 ans, Kabila est bon mignon. À quoi bon Maréchal Azando? Il y a un autre qui a sa mémoire à Maréchal Mobutu et Manaki. IDPS, FIFA. Combattant, merci. Nayeko yebisayo ke olongi. Politiko yo memi. La muka luka kia sala parlement de bois. Souka lanse. Yangote. Kwa yebi ke force à IDPS et ça parlement de. Lelo yo tozo kende na makambo yo tolobaka. Eloko Maréchal Mobutu asalaka te. Eloko Moussa asalaka te. Eloko Kabila fils asalaka te. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bako sala ya yango. Toloba likambo identification na recensement. Botuna Roubert asalaka wa? Est-ce que tu as la même compensation pour les Congolais? Kwa yebi kaza ya biso? Rwandais. À combien plus forte raison? Mouta décentralisation a oué la identification. Les en obédience na ye. D'ailleurs, na basie mususu. Recensement c'est ba saigner ça te. Patron y a élection. Et c'est le ministère de l'air. Mais c'est ça, partout. Dans le monde entier. Il dépasse FIFA. Toyebisaki bango ba komesana. Il dépasse à relaxa bango pour politique. Si comme nous tuna yo, yo mutozana ba inquiétude les lois Kabila sa makasi. Ba pimeli Roubert ou identification. Kabila sa wa? Il dépasse FIFA. Yaya na yebisa kabino awa. Ba combattant musuba alaka ba changa tembe. Na lobaka Martin Fayoulou agent fort. Ya Joseph Kabila. Le lobondimi yango. FCC ba lokola ndoki oyo yebi. Moya bimela yo na ndoto nelongi na ye ezate. Po okotanga ye na Congo. Ba bomba makana sima ya Martin Fayoulou. Batindi kiye. Balobi kende libanda déstabiliser
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fayulu asalango to asalango te akel libanda esimba to esimba te aye kosonga maintenant demander à Martin Fayulu tango ye na likambo oyo na États-Unis bosolola na remote chibanda to bosolola te il n'est pas FIFA demander à Martin Fayulu banani barula papet c'est les États-Unis Martin asala to asala te Kabosaloba esika nyonso na tiaka lokolo esukela anga kaka ma ne filles à Martin Fayulu na politique ya République démocratique du Congo yaya tolobaka yango Mutabandundu a soutenir la Mouka pangi plus pangi égal pas mais Moulouba soki a soutenir Faché comme triba na yebisa kande konanga Mukebai Mukolo oko soutenir idéologie à aimant le Congo que mon konzambo kasale lo kabe soutenir yeba ko traiter yo Moulou le loto suki wat basta panza yaya tigana panza tigana pa pourquoi Mukeba ya lobi yango Mukeba ya yebi que Martin Fayulu c'est un traître ya Tongo merci frère naye ye mutaye pa fachi ya votenga nga pe na voter yo Mukeba ya panzi yango matungulu asalo bango ya nanga Francis Kalombo asi aloba ya yango d'ailleurs peuple congolais partout où on a biso na monde boye ba que Martin Fayulu asa homme politique té commerçant Bible lobi ba yeba ka mosakoli na maloba we zo bima na munoko na ye pe accomplissement na yango Martin a bandi ko trahir Mboko depuis longtemps Martin en 2006 à l'Assemblée provinciale à Kinshasa. D'ailleurs, on a confirmé. C'est Martin qui a fait Kimbuta à la gouverneure de la ville province à Kinshasa. On a dit Misayo a répondu à Fienanga Dabombo le Intolé. Ayebisa le bien commerçant ne peut jamais devenir un gouverneur de la ville province de Kinshasa. Via Swaka. Or, MSM, tu vas la majorité. Mais 18 ans, ceux qui 12 ans après, via Adam, tant que tu as décidé dans Genève, Martin Fayulu a démissionné. Alors bien, comme la plus forte raison est commerçant, comme Martin Fayulu, a comme candidat comme de l'opposition. Toyen en 2006, nous avons rappelé yo. Non, na 11. Bah voter Martin pour les fichiers à Papa Tshisekedi wa Mulumba. Vrai ou faux? Vrai. Toyen bakaye. Papa Tshisekedi na lobby. Bah député nous s'opposons à Bima. Martin Bima. Asségate. Si quoi soutenir Kabila toi soutenir. Il dépasse viva. Toyen en 2018. On a eu Sabino que Martin. Le lot ceux qui a fait l'élection à l'année Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yo qu'est-ce qu'on a expliqué yo. Martin Loba toko kende l'élection avec une machine à voler toko kende. Fatia Lobi avec ou sa machine à voler nous allons aux élections. Quel est bandi Yamaloba mi balé ya leader. Si qu'on fallait toi banane ya sa leader de leader. Donc comme vendredi le 28 décembre, Martin a décrété ville morte. L'étendue mon République démocratique du Congo. Alors non, à machine à voler. Bato ça y est. Tobimaraté. Premier échec il y a Martin Fa. Donc comment bato ça l'idée? Baya qu'on voté dimanche 70 millions d'habitants, c'est qu'il faut 62 pour ça. Si qu'on Fachi, Oya Lobaka avec ou sa machine à voler, nous allons. Tokenda. Il n'est pas si FIFA. Job à l'obélo comme important, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Martin Boya quelle élection? À combien plus fort tel est l'eau? Abima Mukonziambo? Jamais. Viva! Toye Martin Bimisili Kamba vérité de Yaya.
na comparer lelo na ba leader Etienne Tshisekedi wa na 1992 Maréchal Mobutu abimisi 5000 biso ba petit ya Kori. Quel président Maréchal Mobutu? Mais Etienne Tshisekedi na ndaku, même pas premier ministre, mais leader ya opposition. Alobi 5 millions na tolia yango Eliama siko tuna bafuta yango basoda tala leader il dépasse FIFA Martin bandi likambo vérité de signe tala ndeko nana mongo na papa na ngai ba mongo balobaka kolo eloko akufela keloko na ye eloko soki esa yanga na kokufela ya yango po esa yanga Martin bandi likambo vérité de signe asuki na nse il dépasse asimika pouvoir na ye na maboko vérité de signe et ce qui dans cela Martin aye kosala encore bêtise aye na proposition ya sortie de crise na kati ya proposition sortie de crise Martin reconnaît que mon président est Fachi Mokonzi Yamba il dépasse FIFA Martin lobi Fachi Mokonzi Mboka mais nga ba pesa nga réforme ya ba institution siko yo tuna Martin na réforme ba institution alinga ka futa maton nga futa mate siko nana nga za Mokonzi Mboka na ye Martin afandi ba ke ba pesa proposition Martin ye basangani na Pasteur Théodore Ngo imwana te mwasi te ayebile batika mbongo ali pananda kute alinga dirige 80 millions d'habitants même Bible lobi muto asa fidélité pasteur célibataire moyen ba pesa responsabilité église baye kosangana na ya Martin Fayulu. D'ailleurs pour votre information nazo yebisa yo ke eza nango coup de pied na mupepe donc ekosimba nango te ata na ndoto il faut va se réunir au moins 400 personnes en congrès na otuna bino awa baati lukwe boala ki la caisse sénateur vrai ou faux abima na combien 43 ou 43 c'est que ba député monsieur à FCC ba fotaka baati lukwe vous pensez aujourd'hui mutoloko fait na bochap akoli ngata mwamba comme ata président de la République du Congo ata un mois vous pensez que Robin Kolinga pour preuve Shadak va voter il dépasse FIFA et quel est ce vrai Congolais lelo akoyi Kolinga démarche ya Martin Fayulu pour voir son pas bakabili c'est que nyoso ya nkuku et bimina poa il dépasse FIFA Fachi au pouvoir FIFA et kotikala ko salemate bazo betana un politicien tokolakisa bango politique ndenge ezalaka et ce qui est bizarre Nikolo na lingi suko tanga bakombo na bango te. Si. Communicateur moko ya lamuka ya mbuma misumine. Peter Chanya suki si na plat. Après avoir Koloba, Fachi destitué, qui va maintenant le remplacer Monoko Ekara. Kaka Peter Chani, azi moko na bosolo na politique et pas de konanga sanga droit loba ba article. Après kolongo la Fachi, nanya kora. Oh, batebele baso Fachi mabe. Pour à travailler à coalition la Joseph Ka. Oh, coalition c'est normal. Bango baso qui majorité na solo na lukuta baso qui ma biso aussi présidentiel. Si quand on travailler comment coalition to sala. Mais Mokonzi Mboka azalaki na programme na mais Fayulu mikolo na pese comme Nicodème akenda ko luka Joseph Kabila na bu il dépasse FIFA Nicodème akeko luka Yesu na bu abisunga ngai oh Masole Sebetama ndenge toyoka une fois le Kabili Basongi Martin Fayulu a soit pris primature le quoi premier ministre yango lelo tozoyebisa bato nyonso Martin aye kokabola biso na monde ya nanga Charlie Be ya lobi leki tovandaka suna bamatanga te na baninga à cause de Martin Fayulu, un mauvais, un sorcier.
un rancunier. Oyo lelo Fayulu azo préféré malamu Kabila ke Fachi. Fayulu a marché. Kabila na ba soda na ba beta ye trop sa mundu ki a côté hôpital. Maman elle va marcher azo ba na lokola côté hôpital. Mais Bemba marché na ba na lobi merci à tel lacrymogène te. Le lot Fayulu azo finga ata souci à te. Est-ce que vous comprenez que Namboka est la présidente, mais nous avons un frère à nous, Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Et Yokani. Il dépasse FIFA. Or, les lots, Naloba qui est en Tolinga Congo. Ata ceux qui sont dans la Mouka, mais ceux qui sont dans la Mouka, Congo, l'Oba d'accord. Bravo les lots, la Maïki Mouke Bay. Les lots va traiter tribalisme. Bongo qui voit Tanani. Bongo Moussi Tunani. Jeba Salaka Fachi na Genève et Salaka Banani. Wana et l'Oba Mate. Il dépasse FIFA. Peuple congolais soutenant Fachi. Oui. C'est notre sang, c'est notre frère. Toba Telaye. Ceux qui les lobes au niveau de Mamagambo na Oloba. Les lots FCC. Asa la guerre contre Fachi, pourquoi? Mais Bango Batouba Nomaye. Asa marionnette na Bango. A placebo na Bango. A paté na Bango. Mais les lots qui ont la guerre contre Yepona. Ma comprendre que Fachi est pour les Congo. Il dépasse FIFA. Yaya, na oye bisabino semaine toko salawa. Toko expliquer pièce contre pièce. Président na ngauto nyatango. Okosani malade. Balingi pe babimisa yembo. Babite. To cheke na nzo. Yaya ba cheke nzo tata malaria implice exacté. Apati tokoyoke lako. Tokoyoke lako. Ata malaria exacté. Yango kinyenga yango ya nini. Mwana mobali wera lobaki alelaka. Bedi kapendi basa kuna lela. Ba papa leta basa kuna balela. Batu musu basa kuna balela. Bongo yoso lela ni. Boyoka ki fe kalelaki abimina nzoto na ye kito kaka so bima bandi mamoka taki na te bongo yo so lela ni FIFA Yaya soutenant Fachi Martin à la kisi batu vrai face na ye Martin a ko préféré Kabila mais Fachi te yoka maloba ya Martin loba na kotika la kopé sa beki na mese Tshisekedi te mais le nom Martin a su beki a ngapé sango Joseph Ka et récemment beki yango Yakobu Kana Oyoki eloko beki Yakobu Kana même Kabila bi moyena tambola lango exacté maloba Shadar alobi na kindu na yeb sabino yaya mutapola kana bitumba nde mutaloba kalobaka soko moni basi bakabola ki batu omoni mutani ko kendeta yebaka soki mako oyo solo bisa Shadar eza échec ya élection présidentielle siko yo tuna ye bako récupérer pouvoir ndenge ni yango nazo yebisa déjà justice mboka nanga ba interpeller Ramazani Shadar toyeba pa utawa wapi dans le bâtiment qui est inauguré na Kindu. Pourquoi bangonyo sobake tonga côté wana batu ba profiter na coltan batu ba profiter na rébellion ya Rwanda et ça ba Rwandais na bande ko na biso ressortissant ya est. Depuis quelle année Shadar il est là comme ministre? Même pas 10 ans. Mais bota le lokato. Même pas 10 ans. Oh le peuple congolais ba yebe Manuel Ramazani Shadar. Même pas 10 ans. Na yebaka mo Vasakani. Na yebaka Obin combattant na limité. Okoyoke loko. Na yebaka ye. Mais Shadar to yebaka ye. To yebaka ya Lambert mais et ponga la chair. On a otetelake mafu. To yebaka ye combattant ya ide. Et Yokani. Mais Shadar to yebaka ye. Rwanda. Mais lelo ye wana. Yaya
Yebisa Augustin Matata pour une fanda qui Yahweh alobaki so non babengi yo te kondima pesa. Yokani. Osobanga pona. Yo tosalaka premier ministre. Eka justice kobenga. Matata pono ya. Yaka. Akoyoka la. Oh là nani. Yaya Sende. Tozana président vandi na sebale. Bokotika la koyoka mungongo na ye. Na sina lobana bino fachaza na libulu na mausolée. Na nsele. Oya zo travailler tiens Tshisekedi wa Mulumba. Bokoyoka eloko. Otetembe. Azo kitsa papé tiens le mona mutu. Au mona caméra. Ba yebisa ina fait denges kende liba. Libanda. Weza likambo ya fa. Ya famille. Pesa so lobina ngabie. Kende liba. Libanda. Ya sa so tani facha bina kenda bi vie weza likambo ya fa. Ya famille. Akenda na mutu gato akenda te. Makambo salama oyebi. Ya yabo kotuna ngu. Ngulu. Tata kufa na masasi te mwana kufa na masasi. Tata bakoka te mwana bakoka ye. L'enfant fera mieux que son père. Akoyoka la. Tokosila na bango awa. Tokena bango likolo. Tobatela Congo. Un monde notre pays et soutenons Fachi. Lelo Fachi a sala accord officiel. Naba Kabili travaillons ensemble. Mais l'accord secret, Oyo Martin Fayou la salina C. Naba Kabili pour déstabiliser le pays. Voilà. Il n'est pas si FIFA. Il n'est pas un politicien, c'est un commerçant. Il n'est pas un politicien, c'est un débrouillard. Ayebi politique à Obetate. Azokutanana Moutayebi politique. Yango merci. Na ba communicateur à IDPS. Oh na pia ka bango merci à la plateau télévision na émission. Merci na ba président Eric. Merci na ba président Gilles. Ba président José, ba Miyake, ba Teyo, ba Kebano, ba ndeko nyonso to sa na bango misala. Ba Bechole, ba président Son, ba président René merci. Bana mibali wana babu. Yango esika bozali botiaka bango na losambo. Sans formol. Puisque vérité bimina minoko na bango eche kaona lamu na lamuka. Eche kaona FCC. Tangelanga plateau yo mona papita malelo. Akoloba ni? Nini. Tangelanga plateau yo mona Serge Kadi malelo. Akoloba ni? Nini. Mais passé Gili Fangedi azalaki na biwanira. Na parola kito na parola kite. Ba benginga lokola parlementaire de debout. Il dépasse FIFA. Viva. Fachi au pouvoir. Viva. Viva. Yaya tobunda poto so misala te. Tobunda poto bongisako. Congo. Tobunda poto bongisa Congo. Potangu tobandaka lito balakaki biso musala. Mais mutu nyonso atindikaka mutuka amataka na kati ya mutuka. Yo batela kaka ki. Merci beaucoup. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Botembote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.